ezali na se ya mbula ya samedi 5 mars nde ba représentant ya ba église nyonso basambelaki pona ko consacrer mboka na maboko ya Nzambe. Prière pour le Congo initiée par ya représentant ya SCC Marini Bodo. To remarquaki pe forte mobilisation ya différentes églises locales à Kimbangisme, église de réveil musulmane na ba adepte na bango nyonso mobilisés pe réunis pona ko soutenir démarche écuménique oyo. Population quinoise a répondu qui paie massivement na appel oyo pour couvrir une partie ya stade de martyr. Boyeba ke bien avant culte oyo ba militant ya PPRD conduit na ba cadre na bango ba tambola ki pour honorer rendez-vous na bango ya marche pour la paix. Soutenir marche à l'élo. Union de prière, en tant que chrétien. L'église a vu sur la communiqué, et le prière, en tant que Samuel. Les hommes pour le sambo, marche à l'élo. Ce bateau messani kosala papa Mokonzi Kabila na ba meeting na enyo surtout asukisaka que Dieu bénisse le Congo. We kosenga bénédiction nzambe pour la Congo. Ya toute prière de ça le sambo. Pour Mokonzi mboka raisa umela. Tenir en parce que zali une journée à prière. La dédication. On est en train de dire le pays dans maboko nzambe. Et ça pour la prière, sangani bakimbangista, musulmans, protestants, comme de la pour mboka. On doit prier, ça prière pour la mboka la biso et à penser qu'il y a des Vraiment. Pour la biso est un intérêt général. Donc ce qui compte c'est le pays. Comme toye, nous ressemble pour la mboka. Occasion pour la François vous au cadre ya PPRD ya kotali sa importance ya kosambela na moment oyo pe ko consacrer mboka na maboko nkolo pour na kimia na maboko chef de l'état fongoli pour na dialogue. Lo ezali bongo marche ya ba confession religieuse. Bato nyonso oyo basambela kanzambe lelo ezali marche na bango. Biso pe bato ya PPRD to sambela ka pe nzambe. Nzambe o bango basambelaka ye wana biso pe to sambelaka. Comme bakei marche pour la paix na mboka na biso pe wana toyebi ke Joseph Kabila Kabange son excellence anyokwami vi na ye mobimba ati na mboka na biso pona kokotsa pe bomonaka eloko salaka oya 1+4 pona pe na mboka na biso akamataki pouvoir na ye akaboli yango na bato bamona kokotsa mobulu na kati ya mboka. Alors pe wana comme vi na ye mobimba ati pona pe oyo biso lelo tozwi ne baba na français une paix chèrement acquise yangwana biso batape perdre trobi lelo yo il faut de soutenir tout d'abord son excellence Joseph Kabila Kabange pour la paix oyo akodisi na mboka. To signaler que grand absent na rendez-vous il y a culte de prière oyo ezali église catholique.